mokile kelama esalima mibuhe bele olelo yebanite. Bote mingi na bino bandeko balandi ya Vomu Television, etando ya bonsomi, etando ya bwanya, etando ya bola musiba indo na pongi. Matondo mingi na bino baye bopesa kabiso tango pengonga ya kolandaka émission na bino mokolo mwa lelo na nzela ya chaîne na bino Vomu Television oyo eye lisusu na tina ya kotangisa baindo na molongo mobimba. Toyebi ete na kati ya émission na biso mokolo mwa lelo ezali esika oyo wapi toyaka bongo koyekola pe koyeba ba mikolo na biso na kati ya calendrier africain lolenge nini yango ezalilaka nde tango pe ngonga epesa mili biso tosimba babuku na bikomeli pona kokoma pe koyeba ete mokolo mwa lelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwa nkandu mwa minei na bosukisi bopemi na biso ya yambo na sanza na biso tokotaki ya sika oyo ezali bongo sanza ya zomi pe eleko na biso ya sika eleko ya kisiu kaka na mubumo nkama na tukumisato na mibali. Soki tokobalisa yango na manaka bapaya mokolo mwa lelo tozali bongo dimanche le 6 juin 2021. Tokobalisa ka yango pamba te boso la malonga ekokaka bongo kozala na lolenge kani manaka na biso ezaleli pe lolenge manaka ya bapaya ezaleli pamba te biso baindo tobungisaka ya biso bonzambe kasi na nzela ya matene nsongi ya nzela baye lisusu bongo kolamusa pe kozongisa moyindo nsomi na mabele na ye. Talantina Vomu Television, talantina mokumba eye émission mokolo mwa lelo ezwa na tina ya koyaka kolakisaka bino manaka na biso baindo. Kasi osenga na biso kosimba pe koyeba ete na kati ya calendrier africain ezali bokoko na biso baindo tozalaka bongo na mikolo minei na kati ya poso. Mokolo ya yambo ezalaka mokolo ya konso. Mokolo ya mibale ezalaka mokolo ya nkenge. Mokolo ya misato ezalaka mokolo ya ntsona pe mokolo ya minei ezalaka bongo mokolo ya nkandu. Mokolo leo tozali bongo nkandu elimboli ete tozali bongo na mokolo ya suka na kati ya bopemi na biso ya yambo oyo tozali bokati na kosukisa. Lisusu tozalaka bongo pe lisusu na babopemi yango tozolobela ezalaka bongo ba semaine. Tozalaka bongo na bopemi sambo na kati ya sanza moko pe babopemi tuko libwana moko na kati ya mobu mobimba. Tozalaka pe lisusu bongo na basanza zomi na misato na kati ya mobu mobimba pe longo na bileko mitano na kati ya mobu oyo ezali bongo ba jour, ba semaine, ba mois pe bongo ba saison. Wana ya wesimbi bongo bolai bwa calendrier africain. Nde soki bankoko somi kozali pai na bino mitu na mikozala bozanga te na ko contacter Vomu Television na ba numéro ezali bongo affiché na setando to bokoma na siège ya Vomu Television bokozwa penza bandimbola ya malamu na mai o etali bongo calendrier africain ezali bongo bokoko na biso baindo yango esengi kosimba penza pe koyeba nde lobi tango tokoya toyeba mbala moko ete tokozala konso mwa mitano lokola lelo ezali bongo onkano matono mingi bandeko balandi ya Vomu Television toyebi ete tokosuka biso na bino wana te sena kopesa kabino manaka ya mokolo kasi tokoyaka pe lisusu na tina ya kosepela pe kotombela bambotama elamu na bandeko na biso banso baye babotama bongo mokolo mwa lelo nde totombeli bongo mbotama elamu epai ya mbasi na biso tata Lemisa Leko wana mbasi ya tata Leko elongo na nengwa mafuta pona nini te totombela lisusu mbotama elamu epai ya nengwa nzinga nsenga nkusu bango lisusu babotama bongo mokolo mwa lelo yaya totombeli pe bino lisusu bambotama elamu tokotombela lisusu mbotama elamu epai ya tata Lunungu Ntangu Zamana totombeli bino pe lisusu bongo bambotama elamu tata Mokeli Balongo Bakoko baba kiselaka bino tango nyonso mikolo ebele na kati ya bomoi na bino. Tokotombela lisusu bongo mbotama elamu epai ya nengwa Salawete Kaba bango pe lisusu bongo babotama mokolo mwa lelo. Totombela pe lisusu bongo mbotama elamu epai ya nengwa Mansanga Masunda wana molongani ya tata Mpululu. Totombeli bino bambotama elamu bino banso baye bobotama bongo mokolo mwa lelo. Kimia fumu kimbangu, kimia tata Mokeli, kimia fumu nesu ya nzila ebakisela bino mikolo ebele na kati ya bomo ina bino na tina ete boko kisama ebosila koyena yango na mokili kasi pona kokanga bisengo biso moko te tokabola yango elongo na bandeko banso tika tokende kuna eteni ya régie totala bonzenga bwa bino pe totila bino baloyembo oyo tosepelaka bambotama ya mokolo na moko tosepela elongo na bino.
matono mingi bandeko balandi ya Vomu Télévision ya solo wana tuuti ko kembela pe ko sepela bambotama elamu ya bandeko na biso banso ba babotama bongo mokolo mwa lelo toyebi ete na bandako ezali ya koyinda kasi sima na biso ka ko bimana pato Vomu Télévision tozo komela bino kuna nete na bandako na tina ya kokabula penza bisengo elongo na bino bandeko balandi ya Vomu Télévision toyebi ete ya mbobiso na bino kokabula na kati ya émission iye tokozoka moko ya baliteya na kati ya rubrique na biso ya video du jour tolanda video ona bokebi tokutani na sima na yango tozosenga na kote wana scientifique mpo nini naza kointerpele baminganga parce que soki réellement baminganga baexplikaka bato ke maladie ezali eloko moko scientifique nanu donc nzoto eza science alors soki incompatibilité eloko moko ya anormal ekoti na nzoto azali presque humanité aza na baanticorps maladie ezalaka bitumba entre baétranger microbe oyo baye na badéfenseur ya nzoto na yo ntango bazobunda nde maladie yango wana donc soki ozolia bien makambo nyonso donc maladie nyonso boconsidere eza guerre boni alors soki eke kokoma tina esika oyo tokoyoloba na lopoto point vital donc esika oyo ezali ke degré ya pasi parce que omoni mutu lokola aza limité biloko nyonso eza limité na kati na ye soki pasi eke au-delà molimo ya mutu fo ebima ekobima ndenge nini eloko esalemaka bosomba bathermomètre bino bato bozolanda biso na bandako bosomba thermomètre zwa thermomètre na yo simbela yango na katikati pelisa bougie zwa parti oyo batiaka nini mercure mpona azwaka température tiango kaka na bougie na moto ya bougie okomona mercure wana azomata vitesse sikoyo soki nini moto eleki mercure wana kopanza mulangi wana kobima ndenge molimo abimaka na kati ya moto to soki pasi kaka eleki molimo ebimi moto akufi matono mingi bandeko balandi ya Vomu Télévision etando ya bosumi pe ya bolamusi bayindo na mpongi maemos tokotielaka bino na kati ya Vomu Télévision ezalaka se na ntina ya kopesa bino mateya oyo ekokumbela bino boyebi na kati ya bomoi na bino nde tolobaka na bino ntango toli kotala eloko toluka kozwaka ya motu ya nini ebimi na mai oyo tosili kotala mpe botikalaka ntango nyonso branche na chaîne ya bino Vomu Télévision mpo na ntina na yango nde kokumbela bino ebele ya makambo oyo bozangi bongo koyeba totondi bino mpenza botondi balandi ya Vomu Télévision na bisika nyonso iye bozali kopesela biso ntango mpe ngonga na bino butumu ya kolandaka émission na bino mokolo mwa lelo mpo na nini tozongisa matono na ningwa dondo monani monene ya Vomu Télévision kimia mfumu kimbangu kimia tata mokeli kimia mfumu na esongi ya nzila ekoba kozala okati ya mabota na bino soki bosepelaki na biso tozongisa matondo lisusu na équipe technique mobimba ya Vomu Télévision baye bakolalaka te ntango nyonso kosunga biso mpo tokomela bino kitoko liboso ya bandako tozongisi matondo na tata kwa kuyakala maisha bango bazalaki na nsima ya kamera mpo na nini te kuna eteni ya réalisation mpe montage tosungamaki na tata ngala nzungu tokutani mpo na biso na bino na mikolo ezali koya mokolo malamu kandu malamu na kati ya mabota na biso Ebele ba yebite utamokile kelama esalima mibu hebele olelo ye banite